Bandeko topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Lelo toza le 5 avril, tolobi to filmer video oyo po tokanaki deja tosa video oyo toko lobela makambu ya Papa Simon Kimbangu. Tolobela makambu ya Papa Simon Kimbangu, makambu oyo Nzamba talisa biso, makambo to yebi o to comprendre o Saint-Esprit asosolisa biso yango to kolobela na video oyo bandeko nyonso oyo bolingi na bino Tata Simon Kimbangu te c'est le moment bo zappe video oyo. So bolingi na bino te bo swa mitema, bolingi na bino te bo sumuka lisumu o balimbisaka te. Donc video oyo kotala na yo yango te. Donc topesi yo temps mutu oyo lingi na Papa Simon Kimbangu te, olingi pe koyoka te ngai Mama Deli na lobela Papa Simon Kimbangu, c'est le moment longola na video oyo, kotala na video oyo te po na video oyo tozo lobela Tata Simon Kimbangu po tozo koma le 6 avril. Donc ndenge kutu bino boyamba video oyo toza le 6 avril. Donc mais biso lelo toza no le 5, to miseli yango bien avant po to sali yango to enregistrer bongo to partager na YouTube na bandeko nyonso o bolandaka biso oyo bolingi bo comprendre makambu oyo biso to yebi na Papa Simon Kimbangu. Nazoloba yango toza 4 personnes awa. Toza 4 personnes ngai, toza na Mama Perle, toza na Mama Angèle, toza na Mama Benoît, Mama Benoît abia mona te, Mama Benoît abie bo mone mbalasima. En tout cas toza biso 4 awa, tozo ko partager moi mukie o to comprendre na makambu ya Papa Simon Kimbangu. Toza bakimbangiste te, tozo préciser yango toza bakimbangiste te. To kenda jamais l'église kimbangiste to kota na l'église kimbangiste ni ba parents na biso ni ba koko na biso na yebite bino soki ba koko na bino bazala bakimbangiste to nini. Donc kaka molimo santu ndenga zo mema biso na makambu oyo nde to eko comprendre yango. Yango lokwa to komi le 6 avril to comprendre. To yoki par rapport ya histoire, eza révélation te comme le 6 avril révélation te, eza révélation te, eza ke to yoki. Po le Nzambe azotalisa bino makambo na molimo na ba vision na ba nini na boye pe tozo bakisa connaissance. Connaissance eyaka Nzambe azoloba na molimo, azopesa connaissance ya molimo, ale biso pe na boye tosa ba recherche to yeba makambo tozolota, makambo tozomona, eza ndeni makambo na yoki, eza ndeni eza na bato mususu ba yoki. Mama Deli na lobi Kimbangu aza molimo santo. Babi ba otikala bongo te ba bandi pe so ba recherche na bango, Bible lobi oya lukaka amonaka. Ozomona lero ko luka oko comprendre siko makambu ebele yangwana toza nde na présenter toza biso nyonso awa toza 4 mama yo kana biso toza 4 mama awa tozo loba o Saint-Esprit akotia ke to loba pona le 6 avril vraiment. En tout cas photo lobela penza Kimbangu le 6 avril nde tozo koma le 6 avril yangwana tosali video o bino bozo yango le 6 avril Nzamba za na moko na moko soki tokoki kota na prière tobondela po ete Saint-Esprit aza na biso na oyo nyonso tozosala kati na esika oyo Saint-Esprit nde akamba biso tosala yango na kibomoto te. Molimo santo yende assiste biso na ntango oyo yenda loba atia maloba oyo tokoloba kati na biso po ete edifie moko na moko oyo akolanda video oyo ndenge nazoloba boye oyo lingi makambo ya Kimbangu te longolaka deja longolaka libela po toboyi yo osumuka. Toboyi yo osumuka olingi makambo ya Kimbangu te longola deja video oyo libela ka nde tosala manevre boye tokota na prière longola deja video opo awa Kimbangu akolobama na ndenga mukete. Toloba o toyebi ba o baza na posa boyeba plisi tosa ba vantité tozoloba makambo oyo eza ya vie ya bomoi, eza ya bomoi oyo kutu te oyo koleka o te bomoi o penzo toyebi wana aseko na seko vraiment oyo ya bien. Nzambe aza na biso tobondela po ete Saint-Esprit aza na biso yango na tokota Mama Père akobondela po ete atika
mais non bibingo ni non tolo ni non émission réunion c'est ça donc réunion on a maboka nzambe azala biso to pesi parole na mama perle abondela Yahweh tobelemi pembeni na yo yamba masanjoli tobonzeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama papa telema na kembo kati na biso yaka mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumbama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh Yahweh kumama loboko na yo yangu Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumbama Nzambe na nguya nyonso papa oyo asalaki likolo na se toye lisusu na kombo na bino basantu ya bule tata mwana molimo santu Nzambe toye kotika moma oyo tosangani po toloba na kombo na ona maboko na yo Yawe limbisa mabunga na biso tobimaki na makanisi na biso na maloba na baposa Nzambe olimbisa makila na Yesu Mesia epetola mitema na biso Nzambe papa na ekotika su momo na maboko na yo kolo bomba biso na makila na yo bomba video tozosa na makila na yo kolo batela biso Nzambe po ete libanda na oko batela mezalite tosengi molimo santo o aza mosungi ya kokamwa yonde ozala na biso na moma oyo toza na posa na yo molimo santo oloba kati na biso toza na posa na molimo santo olakisa biso oyo biso toyebi te nkolo molimo santo bandeko mpe nyonso bakolanda biso to bazolanda biso kolo bazwa quelque chose kati na bango tobebisi nyonso oyo ya bataka enemi nyonso oyo ya moni ekende bisika bikauka na kombo na Yesu Mesia na nguya molimo santo kolo loboko na nguye bomba biso banda na biso émission lokola alpha za na biso lokola Emmanuel poste na biso lokola omega kombo na ekumisama kombo na esanjulama to bonde boy na kombo na bino basantu ya bule tata mwana molimo santo pe tolobi amen 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 Nzamba zwa lokumu bandeko tozolobela ndenge toza boyelelo tozokoma le 6 avril kala mingi te awa le 6 avril ndenge kana oti koloba ezalaki na mutu moko prophète moko oyo toyebaki oyo ayaki katikati na mokili oyo toyebaki ye prophète bato bayebaki ke prophète moko atelemaka le 6 avril abandaka musala oyo Nzambe atindaki asala katikati na mokili oyo siko prophète wana o biso toyebaki prophète Simon Kimbangu biso toyebaki prophète Simon Kimbangu malgré ngata musu na tiaka na ekate mais so na olobela biso to olobela kaka biso surtout ba congolais ba africain toyebaki ke prophète Simon Kimbangu nde prophète wana après na batan oyo ndenge ngai mama Delina yambaki na ngai Yesu Masia comme Seigneur pe sauveur na bomo na ngai nazwaka na nga pe baptême balakisi biso Yesu Masia
akufaki na ekulusu na mboka ni na Jérusalem. Yesu masi akufaki kuna azalaki juif, biso tozalaki ba na Israël, oui, biso tozalaki ba nation, tozalaki batu o esengelaki te, ezalaki batu esengelaki te par la grâce nde biso toyambi Yesu wana lokwa Seigneur pe sauver tobiki tokoti na alliance wana par alliance, donc adopté biso. Nayebi nanga pe ka bongo ndenge bayebisa biso tokoli ekomi na ntango moko boye Nzambe nde apande kotinda nga akoma kolobela nga na lito eke fona banda kosambela boza na mwa batémoignage wana malgré na betango nyonso tute na obetango mikolo ezoya nde na banda mpe kaka kosambela na nkombo na Yesu wana nde nakoma komona mutu moko boye ya liputa ya mutu mwindu azobimela nga nazomoni na bavision na nga nazomoni na bandoto na nga oyo toloba awa nde mutu wana liaka bandai kobimela nga azoloba na nga première fois liaka abimaka boye na bandi ko au nom de Jésus atelemi période wana so nazomona milimo mabe bandoki bani so nabika au nom de Jésus pas bakobeta mutu na mir balimwe mais le pe namonaki ndenge penda bimaki na liputa pe mutu mwindu pe nga vraiment namonaki ka o penda eza penda Satan penda yo au nom de Jésus atelemi au nom de Jésus atelemi ka lobi na nga yokanga mamu na oyebiso ayebisanga makambo akokai koyebisanga era sisi koyebisanga nga na biobi ke yo oza Nzambe bandeko na nga molimo na nga ebandai kaka kobenga ye Nzambe soko ngali nazolamuka papa makambo bandai koyebisanga soki nalamuki nazalaki toujours convaincu ke mutu mwindu wana bimela ye nga alati liputa aza Nzambe. Mais pourquoi Nzamba ko bimilanga na forme ya mutu mwindu et puis alata liputa na tikala komona photo papa Simon Kimbangu te alata liputa siko ezaki eloko moko na koki kutu ko expliquer mutu te po mutu a comprendre te ata so ayebisinga makambu ndenga azolobela façon azolobela nazo comprendre ke aza ange te azali penza Nzambe o azoloba nanga po ange akoloba na oke Nzambe alobi Nzambe atindi nga Nzambe alobi mais ya bandai koloba mbala moko donc o ezowuta kati na ye nde esika nga na bandai koloba ni yo oza Nzambe et puis na kibomoto boye nazalaki convaincu na nga moko ke mutu aliputa wana bimelaka nga na bandoto na bavision aza Nzambe mpo na bengaka ye mpe Nzambe nazalaki na koyebisa yango mpe mutu te mpo na ndomona ke mutu aondima yango aza te me nga mona nde kondima soka lobi na nga likambo eke nayebisa ta mosusu mutu nakoyebisa ka mutu ke likambo eza boye Nzambe alobi epi na kati na nga kuna osambela ke atuna nga te Nzambe yango alobaki na façon nini soki naoyebisa mutu likambo Nzambe alobaki na voix oyo euti likolo ayebisi nga nazalaki toujours koloba voix moko ebandai koloba na nga Nzambe eza voix Nzambe ebandai koluta likolo ezoloba na nga boye mais soki papa Simon Kimbangu mutu alobi na oloba ka Nzambe alobi mutu pe atikala ye kotuna nga te ni mobali na nga atikala ye pe kotuna nga te Nzambe anga alobi na façon nini donc yango wana pe ti ekokoma na temps nango oyo ndenge na ote kobeta na bavideo oyo euti koleka wana ke Nzambe alobi na nga ke papa Simon Kimbangu na Yesu masiya na komparaka bango te nalobaka te ke Kimbangu aleki Yesu nalobaka pe te ke Yesu aleki Kimbangu po bango mibale baza kaka mutu moko bandeko na nga nayokaki yango ndenge oyo Nzambe alobaka na nga yango wana esika siko nga na kibomoto boye nde ka nalobi makambo so Nzambe alobi na yo me na kibomoto pe boye fo banda siko loko oza na trace nango fo lokola nga na 2018 naye kocomprendre ke mutu oyo nga nalota na bandoto na nga oyo namonaka ezali mutu oyo aliputani eza papa Simon Kimbangu nde esika siko so namoni ye nakomi siko koloba ke yo oza tata Simon Kimbangu nayebi yo oza tata Simon Kimbangu sikoyo etindaki siko lokola naye kocomprendre ke mutu yango eza tata Simon Kimbangu fo na banda kotala bavideo lokola na temps oyo toza na occasion ya ba YouTube banini jamais mutu nga naloti na ndoto na nga to namoni na vision na nga nayebi ke nakoki komona pe makambo ne na YouTube fo nakota nayeba makambo na ye tona besoin bamai c'est mis à malili kosala video etondisaka merci
donc faut sikoyo na luka pe na kota na ba YouTube olimbisi po to sengi quand même mai to mela pe mai OK faut siko na kota pe na ba YouTube na luka na isa pe ba recherche ya muntu ango ndesika na kom kokota na ba YouTube pona ya koyeba kaza papa Simon Kimbangu o bataki mbangi se basambelaka nde na kome kokota pe na ba YouTube komeka kosala mo ba recherche nanga pona mona nde na komaki komona o na komona ke nde na ko découvrir o na mona pe ba kimpa vita bani OK lelo penda tozana te po o na zo lobi o ezalo kwa na répéter makambo yo sina loba na batu mso ba sala video oyo boko bozana posa boyeba makambo o ngana mona ki pona tata Simon Kimbangu botala na ba video mso uti koleka na loba ki on déjà dans Nzambe asunga vraiment sikoyo to loba loko eza le 6 avril penda donc il faut to loba likambu moko to sala quelque chose mato loba quelque chose pona ye yango tozo kende nano tozo banda nano ko kende na ona Bible par rapport ya o biso to moni ndenga na lobi bongo Yesu Masiya sikoyo lenga na ekotala na moni ke bataki mbangi se baloba ke ya za molimo santo nde ngamoko Nzambe te muta lobaki na ngana oloba ngamoko na lobi lokola ye na Yesu baza muntu moko seke ezali aza molimo santu po ndenge nini akokozala na Yesu Masiya muntu moko do seke baza na baona raison nde balobaka ke aza molimo santu esika siko ngai na koma komona ke tata Simon Kimbangu aza molimo santu na rejoindre batu ya Kimbangi se donc vraiment pona tokende nango ata na Bible na ebite bandeko so bokolo banini tokota no na mwa makomi eske koma tokolo batata Simon Kimbangu aza molimo santu batu balobi ke tata Simon Kimbangu azate na Bible donc elo non tokolo ba tata Simon Kimbangu pourquoi ko ozala te na Bible pourquoi tokomona te ke tata Simon Kimbangu na Bible batu balobi ndengwana papa Simon Kimbangu azate na Bible na ebite soki bokolo banini na place wana ke papa Simon Kimbangu azate na Bible comment akoza te na Bible ya za molimo santu mama Deline koloba te papa Simon Kimbangu koloba biso mamba papa Simon Kimbangu te loba na biso ka o eza na Bible oyo kako biso totanga na Bible yango yo pe mama Deline fo bima pe ka koloba ka o eza na Bible et c'est ça vraiment réel ka bongo na loba kaka makambo eza ka na Bible tata Simon Kimbangu azate na Bible pourquoi nazolobela ye na yebite so mutu akoki vraiment parole muke aloba po tokota quand même mpe na bakomi emema biso na makomi nga eloko moko na kokoloba par rapport à place wana baoloba ke papa Simon Kimbangu aza na Bible te parce que Bible ndenge eza wana déjà Bible ezalaki na 115 livres Bible to oto tangaka eza sous complété parce que longola déjà ndambo ya ba makambo belé ba livre belé ba longola Bible to tikalaka na 66 livres soko longoli 115 livres ozui 115 livres olongoli 66 livres na kanisi ezotikala combien 50 et quelques donc ekozala entre ba 59 livres ezozanga na Bible donc c'est possible que azala te na kati parce que déjà tango ayaki na makamu nyonso ya salaki mindele ba découvrir ki déjà bayeba ki déjà oyo azali ba mema ba photo na ye na poto na ba musée mususu ba msuba kenda ko gumba mela ba photo na mindele belé o biso to yebite biso to zaki na ignorance Nzambe déjà yemoko a frappa ki biso na ignorance tout biso ba peuple o ya pona ba peuple congolais poto boya ki a frappa biso déjà na ignorance a longola biso mayele déjà invention a frappa biso na ignorance poto yeba yete po mindele lokwa bango ba découvrir ki ye ba yeba ki yango na azwaki makambo alinga chakati na biso azoya kozongisa ngo na suka po alongola ki yango na pesa ki yango mindele yango mindele ba dominer sur biso sikolo kola tango ekoki alinga zongisa biso oyo ye alaka ki biso mais lokola to ignora ki ye bakoko na biso ba ignora ki ye afapa ki biso pe na ignorance donc yango wana Nzambe na ba verset biblique mususu azoloba tango azoloba biso azoloba ke boza ba zob do moyindo aza zoba pourquoi po ye mo muto afapa ki biso na ignorance donc to abalongola biso lokola balongola biso mayele ba avegla ki biso yango wana donc c'est normal aza na Bible te po ba o ba découvrir ki ke papa Simon Kimbangu aza Nzambe ya mindele déjà ba na politique wana faut ba effacer biso wana mututo yeba te to mi yeba te
yango wana c'est normal faut balongola makambo nyonso to bakokai kolobela babombaki bamakambo ebele même livre ya Enoch mpe eza te na Bible balivre ebele eza na Bible te c'est normal c'est tout à fait normal donc nzambe alobi ke to respecte makomi oyo eza na Bible to longola te to bakisa te mais bato ya liboso balongolaki makomi baoyo batosaki te baoyo balongolaki so mpe 59 livre mobi bango nde bato batosaki te biso soki tolobi parce que Yesu Masiya ye moko alobaki ke naoloba na bino makambo mosusu nakokoloba bino yango sikoyo te mpo boko kosiporte yango te mais ntango le révélateur le consolateur akoya akorevele bino makambo nyonso ebombami donc sikoyo na moment oyo tokomi na moment ya Molimo Santo azorévele biso oyo toyebaki te donc c'est tout à fait normal makambo so ezala na Bible te bon na passé parole par nga nazo compléter par rapport à maloba oyo maman Angèle alobi eza bongo makambo ya nzambe alobaki abombelaki batamayele makambo oyo abi abombelaki batamayele makambo oyo batu ya bazanga batu oyo ya comment je peux dire bato bazana batanga te a révélé yango na batu wana. Donc Bible eza incomplet. Nous sommes désolés ya koyebisa bino ngo que Bible eza incomplet. Donc nzambe na bolingo na ye azo révéler bana na ye makambo o mususu o biso toyebi te oyo peut-être ekomama na mamikanda oyo bango balongola. Se botangi boke luka livre ya Enoch bomona Enoch nzamba sela keninga sela ki Jean makambo nzamba Jean komana la kazaki na île de Patmos. Donc nzambe asela ki Enoch makambo ebele mais na Bible basuki sabiso kaka tangu délige salamaki balaka Enoch abotamaki après sila wana mais histoire a vie Enoch nyonso ekomama te or azana makambo ebele oyo nzamba asalaki kati na ye biso aussi akufa pete a matin na likolo. Donc ce boke pe ko découvrir bo mona pe ke makambo wana eza vraiment malamu pe mingi po na oyeba. Donc ça veut dire biso tozo ndima makambo oyo po au fond de nous toi na vraiment na certitude que makambo eza esolo yango tozo ndima nga pe nazo compléter kaka de bandeko balobi. C'est vrai que toyoka pe que Bible ezala incomplet. Bon, histoire na biso bayindo nani yango ayebaki yango nga na obeta expérience na nga moko propre na mitongisama mpona oyeba monoko mboka na nga nayebi yango te bana na nga baoyeba monoko nini. Donc tozaka na français biso toza condamné ya oyebaka o mindele basala biso tozwaka ngoka bato asima ou comment en tout cas esala nga pasi makasi mingi. Donc koyeba makambo autant ozotanga Bible omonaka makambo nyonso to ezaka na faveur ya elle moko. Donc lelo nde koyeba par rapport à ba révélation on nzamba komo lakisa ke makambo susu ba changer yango ezalaka bongo te. Donc to moni ke biso pe tozala ko sala partie na kati ya Bible wana. Donc esala biso motivation to comment sala vraiment ba recherche to comment tuna bato ba yeba ka ba masolo ya mboka na biso kala ba o bazalaka nango ba vraiment ko expliquer biso makambo ndenge nini le kaka boye na boye et puis kitoko mingi ezali po Molimo Santo ayebi vraiment ko convaincre na likambo nyonso to tozoyoka. Molimo Santo yaka kobeta pena sete ke likambo pe zalaka boye a relaxa bandeko mosusu na ba révélation yango na biso to tambola na liloba moko yango na vraiment biso tozondima papa Kimbangu lokola Molimo Santo po toza convaincu que ezali ye. Donc so total na makambo mosusu quand même na kati na Bible to mona peke eza vraiment bongo lobanga na moto oyo alingi na ekondima te po na yo kape bato musu balobaka bolinga boza na nzambo amona naka bolingi nzambe ka ya boete mais nzambe pa mimonisaka nzambe c'est vrai ka mimonisaka pa bato na ye po nzamba otika biso ka boete alobela biso ka na bandoto na ba révélation ye moko mimonisa te nzamba sepelaka vraiment ko mimonisa yango ayelaki na ndenge ya papa Simo Kimbangu
donc nga kuna ke nango na dévancer moi place yango pour eza vraiment ndenge wana donc bible biso nyonso nde toyebi yango eza complète bible eza incomplet bandeko tokanga kaka te bible kaka absolu bible eza absolu te mpo eza oyo bato bakomi bato bazwaki révélation c'est vrai mais ntango bazotransmettre yango de génération en génération mpo eza bible oyo tosimbi lelo eza oyo ezalaka kala te bato na bazokoma est ce que baza na molimo mosantu point d'interrogation en tout cas motu na motu ase questionner mpe aluka réponse nzambe azwa lokumu toyoki ndenge bamama balobi en tout cas nzambe azwa lokumu donc yo mutu oyo ozoloba na biso ke bino bozoloba kimbangu mpona nini mpo kimbangu aza te na bible oyoki réponse na yo eloko mpe na koloba soki tozoloba kimbangu oyo ya kimbangu oyo bino bozomona kaka kimbangu wana c'est normal akozala pe te na bible par rapport ya balobake kimbangu azalaki na Congo azalaki boye mpo bible esalamaki avant ye aya yango tozomona pe ke ancien testament yesu masiya pe azalaki te na ancien testament toyei komona yesu masiya na nouveau testament mais soki totali par rapport ya révélation yesu masiya azalaki pe na ancien testament révélation ezali yango nalobelaka toujours ke Melchisedek oyo yesu masiya alobaki ye moko ke nga nazalaki avant kutu bino bozala père na bino oyo bozokumisa Abraham abande koya kopesa di mpa na nga nde tomoni bamo Melchisedek wana donc yesu masiya azalaki na ancien testament mais azalaki te yesu oyo biso toyebi oyo akufaki na ekulusu ndenge moko papa Simon Kimbangu bino bato bozoluka ye na bible ke aza na bible te nga nazoyebisa bino papa Simon Kimbangu aza na bible na ancien testament azali na nouveau testament azali na biso pe lelo oyo tokomi kozwa ba révélation nde tokomi komona ye. C'est ça. Pour balobi pe Bible écoute komi elobi soki bakomaki nyonso oyo Yesu Masiya salaki bakoma makambu nyonso na ba prophète nyonso o ba yaki nzamba tindaki place ngeza te tonga tokoka komema Bible te ozomona do yangwana tokoki kolobaki yo ozolobaki papa Simon Kimbangu aza te na bible totika kolobela ye oza na raison te biso tokolobela ye pe biso toyebi par révélation azali na bible yango tozolobaki bible oyo changea makambo ebele histoire ezali ndenge mama Benoît auti koloba tobande komona kaka mindele na bible banini mais lelo oyo toyei kocomprendre nzoka vraie histoire kutu ya bible eza nde biso bachanja balongola ndenge mama Angela auti koloba balongola balivre ebele oyo ekokaki vraiment kolakisa clair balongola mais nzambe na bolingo na ye akanga bango na piège na ye na piège na bango bakangama na bible oyo batikela biso balobi ke molimo santo akorévele biso bachose cachée donc bachose cachée oyo molimo santo akomi korévele biso lelo eza makambo oyo bango balongola nde mama pela auti koloba makambo bango balobela balongola yango molimo santo akomi korévele biso lelo nansi parti wana déjà to comprendre yango donc verset clé na biso oyo tokolobela eza na Jean 14 Jean 14 tobandi na nini nayebi te tokotanga yango na lingala pe totangi yango na français mama Angela tanga na lingala totangi na Jean 14 na Jean 14 tobanda yango na 15 ti place kaka okosuka Jean 14 totangi na kombo na Yesu Masiya pe na ngoya molimo santo Amen. Jean chapitre 14 verset à partir à verset 15 tina 31 natanga tina 31 na suka titre batie tata akotinda molimo mosanto soki bolingaka ngai bokotosa mibeko na ngai bongo nakosenga tata pe ye akopesa bino mosalisi mosusu po azala na bino seko ye nde molimo oyo ayebisaka makambo nyonso nzambe azali kolakisa bato ya mokili bakoki kozwa ye te po bamoni ye te pe bayebi ye te kasi bino boyebi ye po azalaka na bino pe azali na kati ya mitema na bino
nakotika bino lokola bana etikete nakozonga epai na bino lokola etikali moke bato ya mokili bakomona ngai lisusu te kasi bino bokomona ngai mpo ngai nazali na bomoi bino mpe bokozala na bomoi soki ntango wana ekoki bokoyeba te ngai nazali na tata na ngai bino bozali na ngai mpe ngai nazali na bino moto oyo ayebi mibeko na ngai mpe atosaka yango ye nde moto alingi ngai tata na ngai akolinga moto oyo alingaka ngai ngai mpe nakolinga ye ye akomimonisa epai na ye yuda kasi yuda iskariote te atuni ye mokonzi mpo na nini okomimonisa epai na biso kasi na bato ya mokili te yesu azongiseli ye soki moto alingi ngai akobanda kotosa maloba na ngai tata na ngai mpe akolinga ye bongo ngai na tata tokoya kofanda epai na ye moto oyo alingi ngai te atosaka maloba na ngai te mateya oyo bino bozali koyoka ezali ya ngai te kasi ezali nde ya tata oyo atindaki ngai nalobi na bino makambo oyo ntango nazali nanu na kati na bino kasi molimo mosantu mosalisi oyo tata akotindela bino na kombo na ngai akolakisa bino makambo nyonso mpe akopesa bino mayele mpo bokanisaka makambo nyonso oyo nalobaki na bino natikeli bino boboto na ngai moko nde nakopesa bino yango te ndenge bato ya mokili bapesaka bozala mitema likolo te mpe bobanga te boyokaki te nalobaki na bino nakei kasi nakozonga epai na bino soki bolingi ngai bokosepela mpo nazali kokende epai ya tata pamba te tata aleki ngai nayebisi bino makambo yango sikoyo liboso te esalama mpo ntango ekosalama bondimela ngai nakolobela bino lisusu makambo mingi te pamba te mokonzi ya mokili oyo azali koya akoki kosala ngai eloko te kasi nyonso akosalama mpo bato ya mokili bayeba te nalingaka tata mpe nasalaka ndenge ye atindaki ngai botelema bolongwa wana amen. nayebi te awa nasi tocomprendre bandeko nyonso oyo totangi na Jean 14 tobandi na 15 tosukisi na 31 do yango tozotanga po ete tocomprendre makambo oyo Yesu Masiya alobaki na bayekoli na ye donc alobaki na biso makambo oyo alobaki lere wana na bayekoli na ye lelo biso tozwi yango ekomi maloba oyo Yesu Masiya alobi na biso so totangi na titre a bakomi tata akotinda molimo mosantu na katikati moko wana balobi Yesu Masiya abike nakei nasengela bino epai ya tata atindela bino molimo mosantu donc nge lobake soki tolobi bandeko est-ce que pourquoi Yesu Masiya lobake molimo mosantu aya nzambe atinda molimo mosantu est-ce que molimo mosantu azalaki nanu te ou bien azalaki na Ancien Testament est-ce que tozomona molimo mosantu na Ancien Testament
pourquoi Yesu Masi a fallu loba na biso ke na kotenga papa atindela bino molimo mosantu pona nini Yesu Masi a fallu loba na biso bongo soki molimo mosantu esa azalaki nanu te na temps wana azalaki nanu kosala te ou bien koma nayebi te soki moto akoki koexplike yango soki akoki koexplike yango eske azalaki te kala azalaki kosala te yango fa ya kaka banda kosala azalaki korevele bato makambo te yango fa ya kaka banda korevele to ndenge nini ese na Ancien Testament molimo mosantu asalaki te na bato akomi kaka kosala après ou bien ndenge nini yango sikoyo mpo na nga nazokomprendre ke Yesu Masi ale abandaki koloba ke molimo mosantu akoya donc aprometaki biso akoya na bonzoto na molimo te po na molimo azalaki na ye deja azalaki na ye deja ndenge Yesu Masi ape azalaki na ye deja na molimo me na nzoto mpe ayaki na temps na ye mpo akosala mission akufela mpo na biso donc promesa monene oyo Yesu Masi atindaki biso akosenga papa abi eza malamu nga nakende Yesu Masi akendaki na molimo te na nzoto nga nde na comprendre nde na otanga Bible akendaki na nzoto yango alobaki ke molimo santu mpe akoya donc fo ya mpe na nzoto mpo yango ezolakisa biso preuve ese tozayima na preuve ke molimo santu azalaki déjà avant Yesu Masi atindela biso molimo santu asengela biso tata atindela biso molimo santu to ndenge nini nayebi te so boa d'accord na nga bien ndenge nini oui toza d'accord makambo lobi normalement na livre ya Genèse 1er Bible bi au commencement au commencement la terre était vide et informe. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Donc molimo santo azalaki déjà dès le commencement. David azoba na Psaume 51 verset 13 alobi nzambe ko longola ngai molimo no ya mosantu te. Donc ça veut dire David azalaki na molimo santu déjà. Amen. Donc ngande na comprendre Saul azalaki na mubato nyonso bando sela nzambe apesa bango molimo na ye. Nzambe apesa molimo na ye mais soki il y a un moment soki mission esili nzambe na ko retirer molimo. Mais molimo santo azalaki na bato na Ancien Testament. Azalaki na bato na Ancien Testament. Donc kinde mama père a pese explication na ye en tout cas nga pe nazo mona yango so totangi na Marc 12:36 totanga yango c'est en quelque chose on Marc 12:36 et lobi na biso bolimbisi oui. Marc 12:36. 13. On a 13. Nous en a 13. Amen. Totangi na kombo na Yesu Masia nde na ngoya molimo santu pamba te molimo mosantu alakisaka David non pamba te molimo mosantu alakisaka David te aloba boye nkolo alobi na mokonzi na ngai fanda pembeni na ngai na esika ya lokumu nakotia banguna na yo na se ya makolo na yo. Amen. Amen. Donc na Marc 12:36 oyo elakisi biso ke Marc 12:36 pamba te molimo mosantu alakisaki David ok donc elakisi biso ke David molimo santu azalaki korevele makambo molimo santu azalaki kotalisa ye makambo azalaki koloba na ye azalaki kosolola na ye
ndenge lelo o to biso pe ba oyo tozo sola pe na molimo santu donc azaki na ekosala banda kala donc esengelaki ayande siko na nzoto ya kibomoto yango papa Simon Kimbangu ayaki na nzoto ya kibomoto ezalaki promesse oyo Yesu Masiya atindelaki biso donc yango wana na koyi koloba bongo mpona nga na koyi kobakisa amen nga nakoki kobakisa tokoki kotanga na Zacharie 7 verset 12 toyoka ndenge makomi elobi na biso totangi na kombo na Yesu Masiya pe na ngoya molimo mosantu bakomisaki mitema na bango makasi lokola diamant baboyaki koyoka mateya na ngai Yawe ya nguya nyonso oyo molimo na ngai azalaki koyebisa bango na minoko ya baprofete ya kala bongo ngai Yawe ya nguya nyonso nasilikelaki bango makasi. Donc elingi eloba ete molimo mosantu abandaki deja kosala baprofete ya kala. Donc baprofete ya kala batravayaki na molimo santu donc molimo santu mutande korevele bango makambo mpo bango babanda kopesa nde tomoni na temps ya kala avant baroi avant roi Saul aya ezalaki bajuge le bajuge wana bande kotravaille na baprofete tout le temps ozomona baprofete bato banda kopesa baloi mpona pe mboka etambola boye do bazalaki molimo santu mutu abandaki korevele baprofete makambo wana nyonso oyo bandaki kotambusa mboka donc molimo santu azalaki na ede akosala na bato yango ezolakisaki Yesu Masiya promese oyo apesaki biso ezalaki ya molimo santu oyo ya na esprit te na esprit ezalaki fo aya pe physiquement ndenge Yesu Masiya ayaki physiquement abotamaki na mokili o molimo santu mpe fo aya physiquement na façon nyonso akoki koyela ezala ya kobotama te ezala ndenge nyonso mais il faut azala physiquement boye tomona ye tosimba ye tolia na ye tomela na ye mpo Yesu Masiya mpe aliaki eza na bato mosusu bokoki koimagine alobi baloba na nga bi mama Deline papa Simon Kimbangu akozala nzambe te mpo azalaki mutu abandaki kolia na kama Yesu Masiya azalaki mutu te Yesu Masiya azalaki mutu ese Yesu Masiya abandaki kolia te azalaki kolia azalaki pe voix même koyoka nzala ozomona tomoni yango na Bible biso tobi totanga ekozwa biso temps tomoni yango koma mutu oyo nzambe asali le bazoloba no boye oraisonne ke Yesu Masiya azalaki mutu te na tanga utu verset moko awa ezoloba biso mutu nyonso oyo akolobaki Yesu Masiya azalaki mutu te mutu wana c'est que aza ayebi makambo nzambe te c'est que comprendre makambo te eza na Bible donc Yesu Masiya azalaki mutu ayaki na mokili oyo yango le babetaki fimbo ayokaki vraiment pasi yango esengelaki mpe molimo santu aya mpe lolengo oyo ayelaki donc juste par rapport à oyo sinon te koleka par rapport ya molimo mosantu na bato bazosala discussion ke molimo mosantu jamais akoki kokoma na nzoto ya mutu jamais akoki kokoma mutu donc déjà makomi ezoloba na biso na ebandeli na Genèse ebandeli Genèse 26 verset 26 alobi ke faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance sikoyo soki nzambe asali biso na image na ye moko nzambe aza na image nini est-ce que nzambe asali mutu na image na ye alobi akosali na image ya nyama te ni na image ya mai bien sope ya mupe bien sope ya nini ça veut dire que ye moko pe nzambe azali mutu mais do abima akobima pe lokola mutu ndenge alingeli mais na soki alinga amilakisa pe na gloire na ye azongi pe na kati ya gloire na ye mais soki alingi amikitisa po nzambe aza très simple oyo babengi orgueil nzambe aza na orgueil te akoki komibimisa ndenge nyonso to ndenge nyonso to alingeli aza na simplicité koleka mutu nyonso yango wana orgueil ezoko appartenir na mutu aza opposé na nzambe parce que nzambe aza na simplicité koleka mutu nyonso tu akoki komibimisa na lolenge oyo kutu mutu okoki kokanisa te ntango omona ye kominimize ye me aza nzambe amibimisi me ntango alobi ke asala mutu na image na ye
Ça veut dire que ye azana image nini. To mi poser question. Alobi, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si tu ressembler na nini? Soki nzambe akoki kozala mutu te. To ressembler na nini? To se poser question na. Amen. Amen. Sujet kitoko. Donc, eza esengo mingi koyoka kokoma ntina niveau oyo po ezala lokwa ndoto ekomi réalité. Toyeba ke molimo mosantu azala na biso ntango nyonso tu. En tout cas, nzambe aye na nzela aye na lolenge ya molimo mosantu. Na lolenge ya moto, plutôt na ngena loba aye na lolenge ya moto lokola na kati ya nzoto ya papa Simo Kimbangu. Po nini po azala na ye molimo banda osala bandaka na bato. Azala kaka na molimo. Metango Yesu a promettre ke na kungana kende po na tindiki na molimo mosantu aya. Po ezeki na maloba mususu o Yesu akoka koloba na biso na tango wana tokoki ko comprendre yango te. Alingaki molimo mosantu aya kosala musala wana. Po molimo mosantu aya koya akotambusa biso na vérité na bosolo oyo akokundola makambo oyo ebombama. O Yesu ayebisi biso te molimo mosantu nde akolakisa biso yango po tokozala na mikolo nyonso. Siko bato ntango bayoka mikolo nyonso bayebika ezalaka na molimo lokola pe na mosuni. Po nzambe aliaka lokola mama Angela auti oloba nzambe asalaki biso na ressemblance na ye. Donc biso so totelembe toomona ke toza lokola nzambe azali. Donc yango nzambe ye il faut ayaka lokola biso bato. Ntango molimo santo aye faut azaka lokola biso bato akoza to makolo 4 5 po tomona ke aza pena molimo santo te. Il faut azalaka lokola biso ayoka pe pasi aliaka lalaka mbule beti apoli ndeka biso to vivaka ndenge peka nzambe akozala mais to kesanaka kaka na ye asalaka koyisaka mibeko na ye na modele ye atoselaka mibeko wana muta mokili atambola bongo te po nzambe akweyaka te muta mokili différence na biso ezalaka place wana siko ntango tokotala etamboleli ya mutu moko boye aya toluki nanu place oyo toyoka te afingaki boye asalaki boye asalaki boye toyokaki yango te place pe tozomona ke aza molimo mosantu. Donc na nyonso tokoloba na oyo eza na kati ya Bible po ba verset ezebele tokotanga ba verset wana nyonso tu mais toyebaka ke nzambe azalaki kosala na basali na bato na ye banda kala molimo santu azalaka deja banda kala mazalaka na molimo ayaki na nzoto te Yesu nda alingaki yakende po molimo mosantu aya siko ekomi ntango oyo molimo mosantu aye aza na biso siko eza grâce tout sepelaka tozonga pena na makomiso ovandi pena tali ngane tinga mona zonga pena na vanda tel na bi Yesu azala te tenge bibi to munika Yesu ngoto bondela ke ka boye si me molimo mosantu a moto na lukaye vraiment ngana luka molimo mosantu na lukaye so na yoki ke koto église mo baloba boye na kei nazo kaka molimo mosantu na mona e donc na pese mbote na mona e kaka mais hélas na mona raté mais tango na ye ko yoka lelo na ye ko tala nazaki na banda kala mais nzamba permetaka te wana na yeba tala tango tozoyeba siko eza en retard te po makambo nzambe tambolaka na temps na ye en tout cas yango ndenge na bakisa nga pe na koluka na compléter soso par rapport à nde bande ko balobi le balobi to sala mutu na lilingi na biso nzambe alataka nzoto azwaka image nyonso eloko ya lingazwa. Donc ça veut dire nzambe tango akutana na batu akokozwa nzoto ya un vieillard aya bimeli asoli na mutu. Parce que mutu wana kokende on se rend compte que on ezaki nzambe. Balobi Abraham tango avandaki na il faisait tellement chaud. Bible dans le livre Genèse nzambe alingaka boma Sodome na Gomorrhe parce que mabe elekaki mingi. Toyebi makambo eleka na Sodome et Gomorrhe nde makambo so leka lelo tozomona sodomie tozomona homosexualité tozomona pédophilie makambo wana nyonso ezaki na ville ya Sodome et Gomorrhe. Nzamba decidaki aboma ville ya Sodome et Gomorrhe akitaki alataki nzoto. Donc ça veut dire nzambe alataka nzoto. Donc siko ndenge toloba boy nzamba alati azana nzoto mutu mo boy nzoto mutu wana iza papa Kimbangu. Amen.
Nzambe alataka nzoto. Donc nous sabine bon senti présence makasi à Saint-Esprit. Donc ayaki alobi cacherai-je à mon serviteur Abraham on a lingina sala. Balobi les bazoloba Bible zoloba l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, ça veut dire on parle de Dieu lui-même. Mais il avait pris la chair humaine. Alataki nzoto. Aliaki. Abraham na ndenge zalaki Abraham ifa yamba bango bino kotika bino boleka te boya asokuli bango makolo ayebisi Sarah boma nyama lamba pesa l'air nzamba lié alobisko es na ko bombela mosali nanga Abraham likambo yo habité na ko bombele te abina zo kende pona ke boma Sodome na Gomorre aboma ndiko bondela abi nzambe ceux qui bayenge bene baza 50 est-ce que bomaka mboka ana abina obomate so na kuti 50 donc ça veut dire nzambe alata kanzoto donc nzambe alata kanzoto to mona nzambe aza mupepete to mona nzambe azaka moto te to mona wana eza siko ba manifestation na ende il peut se manifester par le feu il peut se manifester par l'eau il peut se manifester par les kake wana eza ba manifestation ya nzambe. Amen. Parce que les Moïse azalaki na azolesa ba pate ya beau frère na ye Jétro abi amonaki buisson ardent monte peli makasi wana ezalaki nzambe moko. Moïse alingo kita manifestation ya nzambe plutôt alingo koma biko poussa na ate siko ozoya ezabo santo parce que il était là. Donc c'est ça Dieu. Là, nzamba bimeli Moïse po ebise kaka ne ko délivrer bana Israël abi ngamo ko nzambe na kiti. Dieu s'est incarné à travers de Moïse. Amen. De façon que kokango la bana Israël. Nzamba kitaki na kati ya Moïse. Donc nzambe alata kanzoto. Alata kanzoto mutu. Donc to kansate kaka o molimo santo azamu pepe azali kake ce sont les manifestations ya molimo santo na nzambe. Amen. Asa lokola tiniki ya Jacob. Tinifa ya Jacob o appelle qui Joseph de plusieurs couleurs. C'est comme ça et Dieu. Voilà ce que Nazaki n'a rajouté. Bon, on a pas to comprendre ndé to lobi ke molimo santo a yaki penza na nzoto ya papa Simon Kimbangu. Eloko mona oloba msusu na fongoli Google na koti kaka leka nde na lobi ke kosaba recherche pona makambu ya papa Simon Kimbangu ngo eza nde nini koma akoki kozala bazaka mutu moko na Yesu Masia nde nzamba lobaki nanga lena ndi kosaba recherche mkomsu na kutana na site moko bazolobela makambo ya papa Simon Kimbangu ndenga azalaki bazoloba notanga na Google kotanga nazotanga na komi place mo nzamba lobi na lito ya bi Adeline Monie atikala kosala lisumu te na susu mkinga bi nzamba lobi nanga penda ke papa Simon Kimbangu nande kotanga maka nazotanga Bible te nazotanga na Google ka na téléphone nanga nazotanga ndenge ba histoire papa Simon Kimbangu boye bon ezaki le 6 avril moko ya 2021 on nge kolobela makamba papa Simon Kimbangu ndele na ndeko tanga pona ye bango pona yebi yango pe bien te na bina olobelango funa kende pe na histoire ne pona ye ba pe moi histoire nde esikale na bande kotanga ngwana bazolobela makamne nzamba binanga Adeline Monie atikala akosala lisumu te na susumuki. C'est ça, donc nzamba lobi na matoi nanga papa Simon Kimbangu atikalaka kosala lisumu te. Siko muta mukilata lobi nanga bo lobi boy. Nandi manzambe o lobaki nanga na litoi to nandi mamuta mukili. En tout cas, point d'interrogation yangona tozo lobake aza molimo santu. Nzambe aza na biso je crois que bato bo landa biso bo piquer ba crise te po to sito lobaki o ya kosipote te alanda te. C'est ça. Toujours ba bongo bolanda te so bo sipote te poto boyi bo blasphémer to lo pe to ko lo ba lisusu awa poto kata vidéo au presque na ba 1 heure quelque poto sala to ke na deuxième vidéo poto za marambo lo bebele vidéo o batu ba le 6 avril de photo lo ba batu ba comprendre ba o ba lingi ko comprendre o pa lingi ko comprendre te problème te o sai lisusu te mais ko finga te ko chola te po o ko zanga bokonza likolo nango po
molimo santu bacholaka ete pourquoi sikoyo Yesu Masia akoki koloba na biso ke finga na o papa baolimbisa o finga na o ngai mwana nzambe Yesu Masia baolimbiso me kofinga molimo santu te siko soki molimo santu yango bamisu nde balobi ke aza molimo nzambe akoki kokoma molimo santu akoki kokoma mutu te toza na nzambe mwana nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu bango misato nde baosala nzambe moko tomoni papo ya Bible tomoni nzambe mwana ayaki na mokili o alataki nzoto nzambe tata mutu atindaki ye akokufa mpona masumu na biso so nzambe mwana pe alobi ke nzambe molimo santu akoya pe na mokili o me aprécisaki te ke akoya kokufa akoya na nzoto boye aprécisaki te biso siko tocomprendre ke eza papa Simon Ngibanga me bato balobi ke pourquoi boloba papa Simon Ngibanga aza molimo santu soki eza ke Yesu molimo santu aza na ye kaka esprit en tout cas bato ebeye baolobango molimo santu akozala mutu te akoki fo azala ka esprit siko koma mutu ya mokili Yesu Masia alobi ke kofinga ye te koma mutu ya mokili akofinga esprit po Yesu Masia ayebaki bato bakofinga ye bakochola ye pourquoi Yesu Masia aloba bongo soki aza na ye ka mopepe yango ezolakisa biso ke akokaki fo azala mutu po mutu wana bafinga ye bachola ye pe kolilimbisi mi wana soki ni bakoloba pardon wana bakoakorde yo yango te nayebi te soki bocomprendre nini na place wana ke pourquoi Yesu Masia alobaki bon po tocomprendre ke aza mutu soki aza mopepe ese bakoki kofinga mopepe mutu akoyozala ne kabanda ne kofinga mopepe soki aza pigeon nde bato mosusu balobaki molimo santu azalaka pigeon mutu azwa ne ka pigeon banda kofinga pigeon epuis soki mutu ayebi ke wana kutokoma nango le tokokota awa na deuxième partie na biso o deuxième vidéo na biso tokokota su na motindo makasi tosisa na oyo ke pourquoi molimo santu na compléter molimo santu ndenge Yesu alobaki ke tofinga te tochula te molimo mosantu po so aza na ye mopepe nde bato balobaka aza mopepe aza bamanifestation na ye nde bato bakoma kokalifie lokwa ayeka moto donc so aza bongo ata tokomona ye nanu te ofinga moto omonaka pe tozomona défaut na ye moko boye yango koki kotinda yo oloba likambo bo à propos na ye mais moto tomonaka te eza na esprit donc moye tofinga ye eza te donc Yesu ayebaki ke aza mutu akoya na nzoto ya moto donc lokola akoya na nzoto ya bomoto ntango mosusu akozala mpe mobola yo lokola moto olinga so omonika moto alati la gomme ocritiqué moto alati chemise ekatana oyebi te pourquoi komi na eta wana yo ocritiqué donc yango faut tozala vigilant omoni likambo moko boye tomoni mpo papa Simon Ngibanga c'est vrai ke bato bele bafinga ye ofingi na kati ya ignorance eza na problème te mais na yo moto ozolanda biso ndenge so yebi yango na mukola lelo ekangami na se ekangami na likolo donc so yebi déjà ke molimo mosantu aza mutu pe aza papa Simon Ngibanga donc ndenge yo yebeli wana kanga na yo munoko ata nyonso komona mona kaka loba kaka na zonksi nyonso pa kolo yo moko juger yo ko juger eloko moko te po aza molimo mosantu. Amen. Ngape na linga juste na bakisa mokie par rapport ya oyo ya makambo mama Adeline alutolo bana mama Benoît par rapport ya molimo mosantu donc nzambe ayeba ke makambo nyonso ekoya lokola ayeba déjà makambo na avance ayeba ke makambo nyonso ekoya yango amilobelaki déjà bien avant ke bokoki na bino kotiola ngai boko tiola papa nanga me molimo mosantu te parce que soki otioli molimo mosantu eza lisumu moko elimbisa makate donc nakanisi bandeko bozolanda soki oza mwana na nzambe ya solo sala attention ata soki oyimi na kati ya motema mais sala en tout cas parce que soki ofingi ata na se ya motema aomona yo ata soki ofungoli monoko te soki otioli ata na se ya motema akomona yo o aza na ye par exemple démon en chair eza nango problème te mpo na ye afinga na ye atiola na ye ndenge alingi ndenge bazosala eza problème te mais soki yo mwana nzambe soki olandi ye azomema ye na mopepe na ye parce que ye aza na ye déjà perdu yo mwana nzambe sala attention parce que yo mwana nzambe keba okoya ofinga papa na yo po
tata Simon Kimbangu olinga te azali nzambe molimo mosantu nzela mosusu ezali te nzela mosusu kolekela eza te mokolo kokufa kokutana na ye nzela mosusu kolekela eza te olinga te ye akotikala ka ndenge azali moto akolongola ye na position na ye wana azali na ye te donc yo mwana nzambe kolanda mipepe ya pamba wana te kozala panike te bondela tuna nzambe alakisa yo yango kaka ndenge ana bakisa moke amen. Nga naloba kaka tuka biso bana nzambe tokomi na ntango ya molimo yango nzambe azo revele bana na ye makambo ebele. Nga natanga Bible na kota bekole ya Bible bayebisa biso toza ba gentil donc toza bana promesse te toye kozwa promesse na nzela ya liwa ya Yesu biso donc loba nzambe toyebi tozali kwa bapaya. Nous étions un peuple privé de la cité donc privé de Dieu nzambe azalaki ya biso te o biso toyebaki mais un jour tozobonda na ndaku une chose étonnante nzambe akomoloba nzambe akomoloba abingai nzambe mutu nazolobela yo abingai nzambe ya Congo ezali mboka na ngai abinga mutu naponaki Congo parmi bamboka nyonso ngai nzambe ngabi nzambe mboka Congo ngam naponaki Congo parmi bamboka nyonso nzambe alingolobela nga nini baisa biso nzambe atikala ko se proclamer te ke aza nzambe ya bikolo nzambe atikala koloba te ke aza nzambe ya mboka songolo nzambe toyebi nzambe baka nzambe aza nzambe ya Israel biso toza bapaya biso nde mwasi o Moïse abalaki wana la femme éthiopienne oyo bandeko na ye bamirmiraki Moïse et Myriam na Aaron nzambe apesaki Myriam maladi ya maba parce que atelemaki Moïse pa ke na obala mwasi étrangère. C'était nous les gentils. Donc ça veut dire ngabi nzamba lobaki aza nzamba Congo nalika na faire raisonner binobo comprendre quelque chose. Je vais juste vous faire réfléchir comment nzamba kolobaki aza nzamba Congo. Ce que yo ondima te nga nazoyebisa bino par rapport à mon expérience personnelle na longo na makambo mama Deline alobaka o ngai nzamba lobelaki nga abi na nzamba Congo na nzamba Congo nga mutu naponi Congo parmi mboka nyonso nzamba tikala koloba te kaza nzambe kolo mususu à part nzamba Israël. Donc na comprendre que Israël wana eza Congo. Amen. 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 Na comprendre que Israël wana eza Congo. Ndeko. Nzamba aza na Congo. Nzamba poni Congo. Eza par hasard te tozo nyoko a mabongo. Eza par hasard te bamboka nyonso mokili bazo telemela biso po nzambe bonzambe wana ebimate na mboka Congo. Yango wana makambo tozoloba awa soza mwana nzambe zwata ya kobondela nzamba pungutulendo akomi moni sepa na yo. Amen. Nzambe tanga kutanaki na Abraham nzamba pungutulendo ezaka Dieu tout puissant. Sikolo kwa nzamba alingi to bondela na munoko na biso yango bakongo bazobenga nzamba pungutulendo balu bazobenga ye mawenja wanangile bamungwaka babenga nzapa tombi ekolo ebengaka nzambe na munoko nango na komo na munoko na nkombo na ye na munoko na bango. Zwa tant ko bondela ma soeur mon frère ici kozali makambo e troublé ote
zwa temps ya kobondela nzambe amimonisa kati na yo abi amimonisaki epai na bao baluki ye. Amen. Donc soko luki nzambe nzambe akomimonisa kati na yo. Nzambe abaza nzambe a Congo. Congo eza Israël. Soki omoni Congo ozwa Congo lokola Congo. Congo eza Israël. Histoire mokile bandande na Congo. Amen. Mokile ebandaka mindele bango mokutu bakomo loba. Babi moto moyindu azali race mère. Parce que mutu mwindu abota mundele mundele abota mutu mwindu te. Totanga na histoire l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nyonso wana déjà bande kopesa biso mayele mais biso mongo nde tozaki na mayele ya oyeba te. Nenga bi mon peuple périt faute de connaissances. Voilà on a zaki vraiment partager na bino par rapport ya nzamba za na Congo. Pour Congo eza mboka nzambe. Elo na ena loba pe eza na batu msusu balobi penza ke bango balingi na bango nzambe ya Congo te balingi kutu koloba te ke o Israel eza Congo baboya yango na mutema moko balobi nini babi ke nzambe azalaka na ekolo moko te sikoyo nazo comprendre te vraiment nzambe leka lobaki ke balongola bana na nga mayele esika siko le bato bazo banazo comprendre i tala mayele ezate tala o mayele ezate nzamba balobi ni babike nzamba koza ka nzamba Kongo te pona nini nzamba za ya mukili mubimba boye siko le mele bible lobaki nzamba za nzamba bana Israël biso tozaka ba nation to biki na sima wana bandima yango en tout cas wana pe mutu nyosa ndimango nzamba Israël Jésus-Christ de Nazareth balobaka Jésus-Christ de Nazareth mais le balobi ke nzambe aza nzambe ya Congo baboyango nzambe azaka nekolo te mais bango moka baba ke nzambe ya Israël biso tosambelaka nzambe ya Israël le babi nzambe ya Congo baboyi yango ozokompa esika balongoli bato mayele donc mayele penda elongwe totalement donc po ezonga bato ezaka molimo santu siko ye pa kozongisa mayele na bato oya ye bato oya ye te bakotikala ka kozwa mayele ya molimo te po ba comprendre ke tozaki koloba bien bible lobi ke nzambe ya bana Israël ye wana nde nzambe ya solo ye wana nde nzamba mpungutulendo to benge na Kikongo ye wana nzamba mpungutulendo aza ya bana Israël le Dieu tout puissant ozo comprendre le balobi le Dieu tout puissant bandimi le babi nzamba mpungutulendo baboyango nzambe yangu ya nyonso baboyango balingi nzamba mpungutulendo le balobi ke nzambe alobi ke aza nzambe ya Congo nzambe ya Congo ye wana sala mokili mobimba baboyango nzambe ya Israël ye wana sala mokili mobimba bandimi yango siko ozomona teke eloko mo eza na kati ok biso kutu bana nzambe bana Congo fale no bato liboso tondima nanu yango po to ata osoko ondima nanu mbala moko te ta moso obanga babungisa yo kotama bondeli mpona ngo me yo telemi oboya ngo na mutema moko siko bike nzamba azaka yekolo te nzamba za kaka nzambe moko oya bana Israël ozomona te ke yo mo ozo comprendre mambolo bate o comprendre mambolo bate ya wana nzambe fo asunga biso to comprendre makambu bandeko na biso pe baolanda biso ba comprendre makambu o biso to comprendre ozomona tant o ekomi ya wana toke na deuxième vidéo na biso o eza première partie toke na deuxième vidéo tozo continuer vraiment bandeko botali vidéo o bokepe na deuxième vidéo botala po boyoka kuna tokopesa pe makamsu o tokoloba kuna to continuer o tokoloba awa na deuxième vidéo po ezala mulai te esala nino ezala pasi mpona kotélécharge tolingi ale bolamuka na ntongo bolamuki mbala mona bavideo yango nyonso so tosala 2 vidéo to 3 vidéo donc il faut bomona yango kaka le 6 oyo fo bomona kaka nyonso tokoloba oyo tokoloba nzambe azala na moko na moko kimia na yesu masiya ezala na moko tozo continue na vidéo numéro 2 nzambe amona bino amen.